Bandeko balandi ya émission balobeli mboka mbote na bino esika bozwami partout na République démocratique du Congo. Bandeko nakanisa baike bozalaki déjà en ligne na biso bomonaki quand même que tokataki mwa moke ezali bongo balea ya direct ndenge tolobaka toujours boyebiete tozali na mboka Congo. Deux fois la connexion nous fait défaut, hein? Donc botenir biso rigueur te parce que awa boyibike na Congo moi ba difficulté zana na moi makambo mike mais ça va le corps ingénieur tozali na ya sili ko zwa solution ingénieur Jordan bazui solution na Gédéon pe bande ko mosusu Corneille pour être musale salma malam na zaiko lo baete émission et ezali émission pour na koyeba ko solo na bino penza mai matali politique na politique ya Congo na biso to sengeli koyeba ete Congo na biso ezali mboka moko monene mboka oyo to sengeli ko soutenir yango. Notre pays c'est un pays oyo ba potentialité ezali ebele kasi moi ba erreur to pe ba nungu moi ba bo joba ya mikende ezali ko kanga biso moi moke pour être pays na biso et développé et kenda liboso makasi yango wana à chaque fois moto ya malamu azali ko ya pour être mboko ke liboso ba pot de banane ezali ko bwakama pour être moto wana akoisama mboka et zonga sima, raison pour laquelle aujourd'hui tozali komituna mutuna banguna ba rebelle bato bazali ko tuta tolo ete bako ya Kinshasa bazali koloba ete toza kosa na boy lelo yo tozali wapi parce que baike basekaki Congo basekaki makambo ezali ko salema ete koloba ete Congo eko simba te Congo eko évoluer te Congo makambo eko tenir te kasi lelo ebele bazali na soni lelo ebele bazali kolela parce que tozali koyeba lisusu te banani bazali na raison banani bazali na tort parce que Congo lelo yo on nanga soko nanga soko AFC soki nani lelo blocage ezali wapi ndeko Kagame ye wana azali blocage ezali côté na ye tokei côté ya o tozali kopenga ba rebelle ya AFC o ezali ekiria bato wana nyonso ba dongolo miso ba M23 lelo bazali bloqué bango nyonso tokoyeba na kati ya émission eye nani azali ya kubloke nani asuki pe nani alongi bitumba ndeko Tshisekedi Tshilombo alobaki ete akotika bitumba ete akosala na ba rebelle dialogue te tokoyeba ba réalité na kati ya émission eye vraiment lelo tozali mokolo ya yambo ya semaine tozali kotalisa bino ba réalité te nanga na Kagame ils sont bloqués quand je dis bloqués ils sont bloqués parce que nanga commence à pleurnicher liboso bazali koloba ete ndeko Tshisekedi nazali kolela lela lelo nanga komi kolela nanga koloba na bato ete ndenga azali wana azali suna esika kokende te parce que na Congo déjà aza condamné à mort na bisika boy na mikina poto ba sanction bisika ba baluka azali te nanga ebiete ndenga za wana atikali na cercle vicieux moko pe lisusu lokola ayebiete na linganga oya bango na ba Rwandais basangani yazali en tête te nazali ko pesa bino révélation ete bocha na mutu na bino nanga mutaza leader te kuna baza ko utiliser nanga po eta yebi koloba français baza ko utiliser nanga po lobaka français asolaka na population ayebi lingala asola na population kasi bayebi bango moko ete leader na bango oyo azali po na makambo oyo azali mutu soka leki na TV to na bitando akoloba re boyemne bango bazalaka kutia re liboso ya nyonso boko timbela ye yango wana nanga ayebiete asi azui bambongo ya bato asi azwaki donc a kozali ya kosuka rapidement de ko Jordan tokotalisa bino moto nini oyo andimaka nanga po ete abacha nanga azala na seni na l'an 2018 na mapona miesala mona na 2018 na kotalisa bino ete ezalaki bongo na archibishop Kankenza nde aponaka nde bango nde baponaka nanga pe yende moto asambelaka pona nanga abondelaka pona ye potango nanga akomaki bongo na seni lelo boyo kabino moko moto abondelaka pona nanga l'archibishop Kankenza lolenge basali na nzambe basangani na ye moko muto aponaka nanga bazali ko modile nanga azali ko sengela nanga liwa ndeko Jordan tia video wana mokili mwemba emona lolenge kani bato baponaka nanga po eta sana na 2018 basali nzambe wana ndenge bazali ko modile ko sengela liwa tia yango rapidement population ebana kotala. Moi j'ai prié pour Nanga il y a quelques années, je l'ai oint d'huile, je lui ai imposé les mains pour qu'il devienne le président de la CENI. Et aujourd'hui, nous avons des critiques un peu partout. C'est Kankenza qui a fait de Nanga ce qu'il est devenu. Oui, j'assume.
Et comme j'assume, aujourd'hui, je voudrais prononcer des paroles en direction de Nanga. Et Nanga saura que la RDC a un Dieu vivant. Aujourd'hui, devant Dieu, devant les autorités de la nation, je dépouille Nanga au nom du Seigneur. Toutes les paroles prononcées sur Nanga de bénédiction, nous les enlevons aujourd'hui. Là où se trouve Nanga, même si les bombes ne peuvent pas le rencontrer, mais aujourd'hui Nanga est à nu, il n'a plus la bénédiction des hommes de Dieu, il n'a plus la couverture de Dieu. Nous les dépouillons tous au nom du Seigneur et je veux que tout le monde dise Amen. Nous les dépouillons. Dieu va le rencontrer. Et rappelez-vous de ce que j'ai dit aujourd'hui et vous le verrez s'accomplir. La course de Nanga s'arrête aujourd'hui. Nanga n'avancera pas. La course de Nanga s'arrête aujourd'hui. Donc, bateau, pesaka Nanga bénédiction. Archibishop Kankenza, bazaki bango nyonso na moni pe, mukuna na bato avec mukuna na bato tout bato ndaki wana basta na nzambe belé. Balobi ete ba retirer nyonso yo pesaka Nanga comme bénédiction à l'époque. Lokola zaki nango na nzoto ba retirer pe bango bazali ko sengela liwa et pas ya nzambe. Lelo bazali ko sengela Nanga liwa, bango basali na nzambe wana. Oyo ba zwakalaka Nanga makambo. Lelo yo na este na biso ya Congo Nanga batiaki monoko ba piololaki balobaki bilobaloba batiaki makanisi belé kasi na minute oyo bazali bato o tozali komona basi basuki Nanga na Kagame bazali bloqué tozali ko comprendre bino moko na kati émission oyo comment est-ce qu'ils sont bloqués. Lelo yo ba pays nyonso oyo esengelaki kozana bango ba pays belé bazaki na ba doute ba pays belé bazaki komona lokuta ba pays belé bazaki ko comprendre te mais aujourd'hui les gens ont compris quelque chose que il faut laisser le Rwanda. Vraiment, les Congolais sont en train de mourir. Le procureur de la CPI qui était ici, Azara Kiawa, Azala Kolukaba preuve. J'espère qu'il a vu des preuves de lui-même. Nakotali Sabino, comment est-ce que Nanga et Kagame sont bloqués? Parce que les sanctions au Union Sobalukaki et Zalaki, Kosalema, Lolengewana, Peba Kozwayango. Rapidement, nous allons suivre un peu la première ministre Judith Suminwa de la manière dont elle a essayé de parler sur la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo, sans pourtant parler du Congo. Le gouvernement congolais ne parle que de tout ce qui se passe dans ces pays parce que sans cela, on ne peut à rien et nous ne pouvions rien faire. Raison pour laquelle le lancement par la première ministre Judith Suminwa de la campagne congolaise Téléma contre l'agression rwandaise dans l'Est territoire. Ce n'est pas la première agression, ni la première guerre que le Rwanda mène sur notre territoire pour ses visions expansionnistes et le pillage systématique de nos ressources naturelles. Dans leur aventure meurtrière, ils tuent consciemment des milliers d'innocents, détruisent des vies de femmes qu'ils violent, bombardent des écoles et hôpitaux, tout ce qui peut contribuer à la construction de l'avenir de notre pays. Mes chers compatriotes, cette guerre a trop duré. 30 ans, ça suffit. Aujourd'hui, le Rwanda, avec malheureusement la complicité de certains de nos compatriotes, veut porter atteinte à ce que nous avons construit depuis plusieurs décennies. Un avenir commun, une cohabitation pacifique, un relèvement économique dans le nord et le sud Kivu et à travers toute la République démocratique du Congo. Ils prennent pour compagnons de guerre la haine, la division et la manipulation des faits pour des fins de propagande, pour attiser des tensions au milieu de la population et nourrir leur projet de génocide des Congolais. Mais le peuple congolais est uni. Il est uni par le sort et uni par le choix d'être et d'exister collectivement telle une nation. Oui, nous avons compris le jeu de l'ennemi et nous ne nous laisserons pas aller à cette destruction planifiée de ce qui nous est cher. Aux côtés du président de la République, moi-même et tout le gouvernement, travaillons à remplir notre devoir, donnant des ressources à nos forces armées qui, sur terrain, avec bravoure, luttent jour et nuit et payent du prix de leur vie pour défendre l'intégrité de notre territoire
Et pour cela, nous les saluons. Nous saluons aussi les Wazalendo. Mes chers compatriotes, au-delà du front militaire, cette guerre est menée sur plusieurs autres fronts. On l'a dit, le front diplomatique, judiciaire, économique, médiatique et spirituel. Mais le plus important est porté par vous, le peuple congolais, le Front populaire. Il est fondamental de donner à cette guerre la force de notre unité, celle où chaque Congolais se mobilise de toutes parts, à la hauteur de sa capacité et de ses moyens pour défendre notre nation. Notre destinée en dépend. C'est pourquoi, dans la suite des actions portées par le président de la République, et comme nous l'impose notre hymne national, le debout congolais, nous vous invitons, Congolaises et Congolais, du Congo central. Donc là, vous venez d'écouter la première ministre, Maman Judith Suminwa, Lolenge Azalaïko étalé Makambo. Parce que le Congo a un problème. Les Congolais, nous avons un grand problème, nous, la population congolaise. Tolingara kolanda makambo na détail nangote. Tolingara koyoka soki likambo eza elokuta ndenge kofiolo midaloba vérité yaka na escalier pe ekomaka. L'okuté yaka na censé na yaka na censé kokoma liboso. Mais vérité malembe kokene na escalier te kokoma. Raison pour laquelle vous êtes en train de voir la République démocratique du Congo, beaucoup de gens qui ont critiqué tout ce qui se passe, ont critiqué le système avec lequel l'autorité à Congo baza ko utiliser kasi lelo to comprendre lelo komoko nanga depuis basala bataille likambo eleka wana génocide et salamaki kuna na Bukavu o ba Rwanda ba beti masasi ba bwaki ba bombe ti lelo yo bango moko ba yebi difficulté ni ba komi nango pe nanga ne plus soutenu. Moutako Sabino te que nanga za soutenu nanga na minito yo azana musolote. La preuve en est que soki bandeko ndeko Jordan okei okomona kuna vidéo moko na batindela kingai na ebite ndeko Jordan soko zwaki yango kuna bazali ko luka banani bazali ko luka ko buka banque kuna na Nord Kivu j'espère. Banque centrale, Banque centrale, wana na ebite Jordan, soki na ozali près, bokomo na bino moko na koche la bino vidéo, bato na ebisio Banque centrale ya munene, o ezali na Nord Kivu kuna, bato ya nanga na ba M23 bazako bunda, ba yiba mbongo na coffre fort, o ezali na Banque centrale ya Nord Kivu na Goma kuna, na koche la bino vidéo wana, bomona eke nanga zali suna eloko te, parce que le problème o boyebi dossier ya États-Unis. Dossier à plus de 200 milliards. Oyo, et Pessama, plus de 205 milliards. Oyo, et Pessama, chez Macron pour sauver l'Ukraine. Les États-Unis ont remis plus de 200 milliards. Vous connaissez bien cette affaire. À Macron, à la France, pour gérer un peu, pour gérer la guerre au niveau de l'Ukraine. Mais jusqu'aujourd'hui, quand le patron ou bien le président de l'Ukraine est allé là-bas aux États-Unis, il a essayé de parler avec le président américain Trump. Et quand Trump lui a posé la question, qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent? Et les messieurs étaient confondus. Il ne savait même pas quoi dire et il a dit il n'a pas touché à cet argent. Macron bongo ya bato aux États-Unis à Pesio yeba ite esengeli o zongi sayango Trump azana posé un bongo wana. Vidéo bozali komona ezali bongo na kati ya Nord Kivu. Na Goma bozali komona vidéo oyo na ebisi bino ba Rwandais na bato bango nyonso ba Rwandais banani mitukana za ba Rwandais na bango bazali na bato M23 na FC banda ba yaki liboso ya Banque centrale bakoluka kobuka coffre fort ya Banque centrale blindage oyo eza na coffre fort ba beti yango ba bombe ba beti yango biloko baza kokokate ba umeli wana lelo ezali 3e ou 4e jour depuis bazaka na kati ko bunda lolenge nini bakoyi ko bimisa misolo nyonso ezali na coffre fort bazana eloko te parce que mutu azali ko soutenir bango ba pays ezali ko soutenir bango tina mo ya lelo bazaka kokoka ko soutenir bango te. Les pays qui soutenaient le M23, l'AFC et les pays qui soutenaient Kagame, aujourd'hui Kagame lui-même
n'a plus de financement parce que comme il est difficile, Rwanda, topé, la France, oui, azali partenaire numéro 1, azali sous côté d'amisoloté parce que mbongo yo Trump azali côté mais la France et zongi sa mbongo oyo bazwaki na époque Joe Biden plus de 200 milliards pour na koeba ko soutenir bitumba ya Ukraine. Boyeba que mundele a soutenir bitumba ya mutu pamba te. L'homme blanc ne soutient jamais la guerre par sentiment. L'homme blanc soutient la guerre parce qu'il a des profits. L'homme blanc soutient la guerre parce qu'il a des profits. S'il n'y a pas de profit, l'homme blanc ne vient jamais. Ndenge bayokanaki na Ukraine ndenga kozongisa. Donc lelo yo difficulté koti na makambo ya bitumba parce que Trump a telemeli Kagame Trump a yebi na ike mbongo wana yango Kagame azwaki une partie azako tindika la Rwanda pour que le Rwanda puisse attaquer le Congo. L'argent que le Rwanda utilisait, l'argent que le Rwanda finançait avec les rebelles, les Nanga et les autres, c'était l'argent Oyo et Outagi na Trump, Outagi plutôt aux États-Unis pour soutenir la guerre de l'Ukraine et la Russie. Malheureusement, le loyo Trump a telemi pour être bazong c'est la imbongo yango bomoni bitumba na este munguna azoko kalisu sute na este bitumba za ko sala malisu sute Kagame azaye ko suka parce que mbongo il faut zonga France azaye ko suka pour être muba finance ka misolo na ye bazali sute yemoko Kagame akomi ko tala ke soki alobi abandaka ko financer bananga a financer aka bato na ekuna bato na pe bazako kufa et ko komela difficile parce que il n'aura plus de l'argent. Mboka na ko kufa nzala, mboka na population ko tomboka, mboka na ba ko sala nini. Yango moni nanga na minito il est délaissé, nanga na ba M23, ils sont délaissés. Nanga et les M23 sont délaissés, ils sont devenus incapables de faire même la guerre à cause de l'argent. Il n'y a plus l'argent là-bas, il n'y a personne qui leur soutient vraiment. Et loko ezali, et loko ya pasi, makasi, pour na bango, bako souffrir, parce que si bako céder bango moko, bako kangama. Bon, t'as la vidéo moko bandeko, t'as là toujours na niveau ya Nord Kivu. Bon, moi, vraiment, likambo ezali ko kamu sangai, tracasserie moko ezali ko salama, ba M23 bako miko tracasser Monisco. Mutuka Monisco so ezali ko leka, ndeko atindeli biso image azali pena na immeuble ya kobatam. M23 ça ko contrôler mituka ya Monisco nyonso ata Monisco donc na mituni Monisco lelo komi ko banga Rwandais Monisco ozali ko banga tina na Monisco osana na Congo ezali nini Monisco ozali complice na bateau ou comment la Monisco vous avez des matériels de combat vous avez des chars véhicules d'abord ils a blindé pe nazali ko kamwa Monisco, soki rebelle azako bloqué binoboy. Monisco, soki bozo sala boy, c'est que vous allez faible devant les rebelles. Tant que vous êtes faible devant les rebelles, que faites-vous encore au Congo? Que faites-vous encore au Congo la Monisco? Vous faites quoi au Congo la Monisco? Ça c'est vraiment embrouiller la population congolaise. Yango moni population to sengera toujours na mokonzamboka, boye bako kata ba relation na ba Monisco oyo. Lelo rebelle azo fouiller Monisco. Azo fouiller ba char na bango azo fouiller nyosko bino mutu boza ko banga rebelle azako fouiller bino comment est-ce que vous pouvez sauver Congo? C'est inutile, c'est très inutile vraiment. Nous regrettons de cela vraiment. Ezali Sony Makasi ndeko nakanisa bomoni vidéo wana parce que ezali Sony ezali lokola makambo to utai komona Kagame akamati ancien FDLR na ye. Ba FDLR na ye donc ba soda na ye Kagame akamati ba FDLR ancien FDLR na ye pona akosa ete bazali ba soda congolais wana bosomona c'est un ancien général akanga ye na boloko apesi condition ndima ba filmer yo ba sala nyonso obima lokola FRDC teni ya sika o azua teni ya sika makasi wa bimisi wa donc naza ko ebisa bino mafia o ezali mutu bazui bateni balatisie eyebani na bato nyonso ete ezali lokuta moko oyo Kagame asi à comprendre que il est a commis déjà faible. Balobia ete Paul Kagame a pris des anciens FDLR dans la prison centrale de Gitarama au sud du Rwanda et les a habillés à tenue militaire de FARDC. Maintenant, il est fait passer aux FDLR capturés à Goma pendant les prises de cette ville par la coalition RDF-UPDF. Selon ARC, parti d'opposition rwandaise, ce général Gakwerere
fut longtemps au service de Paul Kagame. Je pense que ce général doit être traduit en justice. Nakanisa, vous comprenez, binomoko. Donc, ezali cop ya Kagame. Bako sabinote, ezali cop ya Kagame. Nde asali ne mwana pona amoni yemoko ete makambo ekomi kokomela indongo, il ne sait plus quoi faire. Il faut abanda koluka. Kokosaka makambo, kosa la guerre numérique, kokosa tata bato avandi kimia na teni ayebitina. Ayebi ke soka fongoli monoko kaka ke bazo kosa babomi sur place. Ezali soni pe mawa makasi ezali kosala pasi. Tuana bozali komona makambo yango nde ezali kosalama. Ndeko journal est-ce que ezali na son montango est-ce que alobaki totika yango nde wana parce que les messieurs n'a rien par là. Zaka lokola moi ekeko bako tambusaka ye général yango na modèle wana vraiment. Nansi bino moko bozali ko comprendre ba problème nini o ezali ko komela biso na République démocratique du Congo. Pour rappel, je vais vous rappeler que Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée, l'honorable Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, Azali Bongo na Israël est en Israël, a Kenai ko négocier makamboka ke tali Congo na biso par rapport à Est na Israël. Et je vous rappelle que Israël Azali parmi les partenaires financiers au ba financer la paix Rwanda na makambo ebele yango akei pe ko solana ba député ba collègue na député ya Israël pour na koyeba ko trouver solution na ba problème nyonso oyo ezali ko salema bongo bandeko ndeko Félix Tshisekedi na ko sala moi shit moke bandeko batuninga yebele awa to mona kilobi ndeko Tshisekedi azalaki na matanga ya Edingwe na Ngenge Edingwe moto na Ngenge Edingwe na yebisa bino lelo bandeko ebele na oyebisa bino bozalaka te tango tozalaki biso ba mususu tozali kokola biso ba mususu toyebaki quand même Edingwe azali nani biso toyebaki quand même Edingwe azali nani Edingwe azali moto oyo parmi bato baye na style ya catch moko ezaki un peu spécial na style ya République démocratique du Congo. Yango mokonza mboka ayebi Edingwe malamu tango ayebi bien ke tango yepa zokola mokonza mboka awa na Kinshasa na Congo mutu nyonso akola wana mboka na biso ayebi Edingwe pe ayebi makambo nyonso o elekanaka kuna na o etali bitumba yango mokonza mboka abetaki pe tour ya akende ko déposer gerbe de fleurs na compte ya mboka pe yaye pona ndeko ye azongisaki molimo na ye yango wana de Jordan rapidement lokola bato basenga ki yango mingi yango tolobi paix à son âme tika ite molimo ya Edingwe moto na Ngenge et pe manakimia pe famille na ye bazala na kimia nzambe apesa ki bango ye pe nzambe a récupérer moto ya satana zalaka te satana salaka moto te bato nyonso bazali ya nzambe rapidement de Jordan. Uti bino moko mona wana izalaki bongo matanga ya Edingwe moto na Ngenge mokonza mboka ndeko Félix Antoine Tshisekedi akendaki pe kokabola mawa na famille ya Edingwe moto na Ngenge oyo azali champion du Congo ya catch na style na biso congolais boyebi bino moko catch na biso ba etokoli na série wana to mona catch wana ndenge et salemaka nulle part ailleurs bokuta kaka awa na République démocratique du Congo tokei côté ya Bunia. Na ebisaki bino ete campagne ya ba jeune po bakota musana soda bandeko bele bazali ko condamner yango bandeko oyebi na ba pays ebele tangu mboka ezali na bitumba oyebi ke bazwaka ba jeune même de force na ba pays ebele bokomona wana bakozwa ba jeune de force raison pour laquelle mona ba pays musu bazalaka mwana soka sisi kaka diplôme d'état akendaka na armée
soka ke ina armée ayokoli ata pendant 1 année 2 ans simana mikolonda ko igozong. Pourquoi? Parce que mboka ko ikozana bitumba boy mboka ebike ata to ka distribuer ba arme na population wana asia leka na armée baza ba soda baza capable ya kobunda. Donc il faut te ba ko défendre patrie na biso te ba ko la défense ya République démocratique du Congo na ba coin nyonso. Bongo na Bunia ba jeune ya Bunia bomo na bino mo ba jeune ndenge ba répondaki na appel patriotique pour sauver le pays. Ba jeune ya Bunia ba tondaki belé na appel patriotique ba benga bana ba konzi pona ko ba ko sauver bitumba République démocratique du Congo. Tota ndenge ba jeune volontairement bango moko ba pona ko sauver kuna na Bunia ba sauver mboka. To benga ki ba jeune nyonso. Ba oyo ba répondaki ndozo mona échantillon ndambo baza simana ngai. Ndambo mususu basiba mati avion ba kei. Oyo baza na côte ya FRDC. Ba ke kolanda formation selon politique to format, il y a formation, il y a militaire. Baza kolanda politique format, il y a réserve armée de défense. Ça c'est le premier point. Donc c'est-à-dire appel, il y a chef de l'État à mobiliser les jeunes pour adhérer na kati ya FRDC to na kati ya RAD pour na renforcer FRDC pour na défendre la nation pour na kobengana munguna musika. Et deuxième stratégie, il y a marche endurance. Ezali ubenga jeune nyonso ya Ituri, jeunesse nyonso kozala très vigilant parce que munguna azali déjà akoyi kozala azali banda mais ba munguna mususu be akati bazali yango esengeli bango ba jeune nyonso azala très vigilant. Vigilance elingo loba nini? Vigilance lokola nguma oyebi nguma azala kandenge nini? Nguma azaka soki alali miso moko ekangami miso moko ezosala nini? Miso moko ezotala eliko loba oyeba nani akoti nani abimi. C'est-à-dire, vigilance wana, tout ça qu'on implique bango esprit moko ya résilience, ya résistance pour na ko défendre la nation. C'est ça vigilance to benga bango. Et point à souka, il y a marche endurance oyo, to ça la appel na Iturien nyonso, to Iturien nyonso, ozala papa, ozala maman. Et c'est ngeli ko telema ko défendre province na biso ya Ituri. Cet échantillon des réservistes a fait vibrer la ville de Bunia dans la matinée de ce samedi, dont certaines couches de la population n'ont pas caché leur intention de rejoindre la RAD pour défendre la patrie. La réserve armée de la défense RAD, en sigle à Ituri, a entamé depuis le début du mois dernier plusieurs activités, notamment les meetings populaires à Nipo. Bomoni binomoko lolenge nini kuna du côté kuna ndenge bandeko bake ibongo komikotsa na musala na soda tokotalisa pe bino awa na Kinshasa lolenge kani esalema ki bongo mokolo mwa samedi ba soda ya garde républicaine ba réserviste ndenge ba bimaki ebele penza tata mokonzi ekola ebisino lobiete ba soda bazali s'il faut ko kota tina Rwanda, s'il faut ko buka Rwanda, s'il faut ko boma Rwanda, ko komisa Rwanda par terre de kotekela za ekola ksaite il est prêt à tout. Il est prêt à tout matériel ezali biloko ya moto ezali wana bopona kokota penza na Rwanda wana kosala oyo esengi kosala pona kokwisa mato nyonso bazali na pe Rwanda ezala effacer kasi ndeko tsela lobiete azali koboya nde ben de sang wana ezala ba population ben de sang wana ezala peuple nde bakokufa ebele raison pour laquelle ndeko tsekedi azali penza ko kenela lien ya kokendeka kobomana te kosala mabete mais plutôt alobiete esengeli kolanda makambo lolenge zongo bani ndeko nakanisa bato bamoni ba photo pe bamoni te video na ngwe ko ya bomona ebele tuluku na ba soda ndenge bazali na garde républicaine. Donc yo munguna yeba ete awa garde républicaine komekate po ete mandoke ali ba soda ya solo bazali oyo bazali kotia kimia na makambo matali tata mokonzi ya ekolo. Donc ndeko Jordan tokokende lisusu rapidement totalisa na batu du côté ya Maniema. Du côté ya Maniema bomona bino moko plus de 7500 jeunes sont venus adhérer. Plus de 7500 jeunes du côté ya Maniema baye bongo kokota penza ça dit plus de 7500 jeunes viennent d'intégrer la résistance de l'autodéfense Wazalendo après une forte mobilisation de l'honorable Omana Bitika Pascal ce dimanche 2 mars 2025. Prophétie de Mouzé Kabila, la guerre sera longue et populaire et elle retournera là où elle est venue. Donc opération autodéfense Mai Mai.
wana botala bino moko en vidéo comment plus de 7500 jeunes baye kokota bongo na force d'autodéfense obako benga wazalendo. Démonstration de force ce dimanche à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Plus de 7500 jeunes viennent d'intégrer le groupe de patriotes Wazalendo au Maniema. C'est là, après une forte sensibilisation par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en séjour au Maniema. L'honorable Oman Abitika Pascal, parce que c'est de lui qu'il s'agit, dont sa nomination a été bien accueillie par la population et les jeunes, a il est temps, durant son séjour, à sensibiliser ces jeunes afin d'intégrer ce groupe de patriotes pour la défense de l'unité nationale. Mkubwa wa nchi iko prêt kusutenir wazalendo ya Maniema bon. Wazalendo wa Kutu mweko jere na General Mando, wazalendo wa Kabambare wale mweko jere na Brown na Kabala, wazalendo ya Kasongo liko na ndugu yetu nyingine liko jere hapa. Mkubwa wa nchi alituma niambie iko tayari kusutenir kwa yote. À ce stade, l'honorable Oman Abitika Pascal reste le véritable thermomètre sur la scène politique au Maniema. Ainsi, en voyant ces images, le M23 et l'AFC de Corneille Nangaa sont désormais avertis. Et les futurs nous réservent un complice. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Wana bomoni bino moko plus de 7500 jeunes oyo baye bango moko penza bandeko kokoto na musala ya soda ba jeune baye bango moko ba lobiete ba ko défendre patrie na bango ba komi ba koti na force d'autodéfense ba lobiete Congo ezali mboka na bango ba kotika munguna moko te aya penza koluka ko bebisa République démocratique du Congo bango wana bomoni batondi eturuku na bato pona koto bisika na bongo tokei du côté à Lualaba wana nazali kotali Sabino toujours na ministère provincial de l'intérieur ya Lualaba o esala kamusala moko ya makasi balobi ils sont arrivés le matin de ce lundi 3 mars au pied de l'avion qui les amène à Kanyama KCC. Ils se sont balobi ils ce sont les volontaires et les petits bandits urbains. Témoins de l'événement, Roy Kaumba Mayonde Philippe, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Lualaba. Le ministre provincial il y a intérieur, il y a Lualaba, l'homme fort, Motoyo, Landaka toujours l'une des conduites. Il y a le gouverneur Naye Mama Fifi Masuka. Il y a ba jeune Zaiko Laksabino Lengekani, Bazalaiko Kangaba jeune, o Bazaiko Sala Mubunu, na kati ya province wana Lualaba. Kasindeko Roy Kaumba Mayonde Philippe, Wazalbo ministre intérieur, alala ki pongite, azui ba jeune wana nyoso nega prometaki, Bazalaiko Chabongo na esika moko, kasi lelo avion eye pona ko kamata bango, po bango nyoso wana, basimba pe bakenda. Tikuna na Lualaba na Kanyamaka CC na ba bandi ba petit bandi urbain ba ke na Kanyamaka CC kuna ba ke no bona général Kabwik po ete ba bana ko sala musala rapidement de ko journal cha vidéo wana po ete te bana ko zonga pour continuer suite à émission na biso. C'est en toute quiétude et transparence devant les éléments de force loyalistes, la société civile et son excellence, Roy Kaumba Philippe, accompagné Aline Makano, bourgmestre de la commune de Funkurume, que le deuxième lot de 300 pensionnés de Kanyama KCC s'est envolé ce lundi 3 mars, tôt dans la matinée. Direction, service national. Tout avait commencé dimanche soir par une dotation de tenue SN. Bien avant, les patrons de la sécurité de la province, cher à Fifi Masuka Sayuni, a expliqué aux bâtisseurs l'importance du service national qui constitue pour ces jeunes parmi eux les volontaires, un tournant dans leur vie, d'où il faut être exemplaire une fois à Kanyama KCC. C'est autour de 22h du dimanche que l'embarquement a commencé. Un immense stratège, chemin faisant, le ministre Lualaba de l'Intérieur et Sécurité a demandé à son équipe qui convoyait les jeunes à Kanyama KCC à être zen sur toute la route et de ne pas dépasser 80 km/h de vitesse. Bravant la pluie et les froids, le cortège qui était parti de Colosie à 23h est arrivé à Albombashi à 5h06 du matin et 1 heure après, les bâtisseurs ont pris place à bord de l'avion sous une reconnaissance envers la province pour l'encadrement bénéficié au centre de transit. Tunasema merci kwa président Fachi, tunasema merci kwa Mama Fifi Masuka ainsi kwa ministre de l'Intérieur wa province ya Lualaba, kwa général Kasongo ule mwenye tuchunga Kanyama.
ile tutafanya forcément wakati tulifika ku centre batupokelea bien, tulikuwa bien na bien équipé akukuwe makelele batuchunga ntanke batoto batuchunga bien ma condition de vie ilikuwa bien. Hapa tuenda tu na chance kusema tutaka tuenda condition de vie tena iko paka bien. C'était na kukonseil barafiki yangu wale beko na ikala mbalabala bana na kaja kufanya bawe conscience ya bumuntu sema non un bon jour kaja kasese kama itakufa kaja bien niko na matricule ya l'état. Merci. Difficile de faire mieux sans l'aide de l'éternel bon Dieu et du soutien de l'autorité provinciale Fifi Masuka Sayuni et surtout de l'importance qu'accorde le chef de l'État Félix Tshisekedi à cette opération de Kanyama KCC, a reconnu Roika Mamayonde Philippe, ministre Loalabe de l'Intérieur et Sécurité. Je voudrais remercier notre Dieu du fait que nous sommes en train d'acheminer nos compatriotes au service national à Kanyama KCC. Vous voyez à mes côtés Madame le bourgmestre de la commune de Fungurume qui a aussi beaucoup travaillé dans ce dossier. Je suis aussi en train de remercier Madame le gouverneur qui ne s'est pas enlassé de pouvoir mettre des moyens colossaux, de sa disponibilité, de sa volonté pour que cette opération puisse s'achever. Tous ces gens que vous voyez derrière nous, ce sont des pervers de la société. Ce sont des gens qui ont causé du tort dans notre société. Alors, et il était de bonne loi que le gouvernement provincial puisse prendre les choses en main et que nous puissions mettre hors d'état de nuire ces gens. Au lieu de les mettre en prison, nous avons jugé bon de les mettre à la disposition du service national pour qu'ils puissent aller apprendre un métier. Pour être plus complet, Roika Mamayonde Philippe, qui assistait au décollage de l'appareil qui a amené les délinquants d'autrefois aujourd'hui bâtisseurs, dû ne pas se lasser et promet de rester sur le chemin de tout ce qui troublerait la loi en République démocratique du Congo et surtout qui toucherait à la quiétude de la population. Pour à son excellence Roy Kaumba Mayonde Philippe, ministre provincial y a intérieur y a loi là-bas. Coup de chapeau na yo, coup de chapeau na musala makasi ozali ko sala au prometa qui était ba jeune wana ya ba bandi urbain ba kosila au prometa qui était kimé ko kota na loi là-bas lelo yo au concrétiser au bandaka ko zo bango zo tia bango na maison yo eska bo fandi saka bango ya mboete ba kende ska o kende mais lelo au réaliser yango na bokasi ya mama Fifi Masuka o azali bongo gouverneur de province Boende ezalaka Boende musala esengaka esalama tout en remerciant celui qu'on appelle Henri Lévôtre Kalala, Oyazali Bongo, chargé à communication, il y a excellence, Roy comme Mayonde Philippe, ministre provincial de l'Intérieur, là-bas, grâce à Inde, tout ça, bah vidéo oyo en bonne et difforme. C'est quand il y a la Lissoussou, ministre provincial, il y a là-bas, bah ministre provincial, il y a la province Moussoussou, bon ça la zouate, et pas il y a excellence Roy Kaumba, parce que Azali Kosala Moussala, Azali Komonana. Bino peut pas gouverner Moussoussou, oh bon ça la zouate na mama Fifi Masuka, parce que bolingo sala musala te, bolingo travailler te, bozotika ba bandi, ba urbain, ba jeune wana ba kosala mobulu na ba province na bino, yoka ke sengo na quartier, ba benga ko ministre intérieur, musala osala kate, ba benga ko gouverneur, musala osala kate, mbongo kuna o dépensaka mbongo na obena ko balaka basi, yo gouverneur ka ko gouverneur ko bala basi 10, 15, tout ça ce n'est pas bon. Il faut ba ministre ko bala basi belé pamba, ko sala musala te. Bon un exemple, il y a excellence Roy Kamba Mayonde Philippe, oh yala la kapongite pour na ko sala kaka makambo o etali province na ye pour kende liboso coup de chapeau na yo excellence. Bongo bandeko bino bozali ko tala biso partout dans le monde. Il faut boyeba ke Congo ezali mboka munene. Tozalaka na province ya Kinshasa te. Kinshasa lelo ezali kokufa. Kinshasa salite, Kinshasa makambo ndenge na ndenge. Petit lelo na Kinshasa nanu ba jeune ba jeune ba osala banditisme urbain. Gouverneur ya ville ya Kinshasa, na ministre provincial ya Kinshasa, musala ya kosala ya makasi yango ba bandi urbain bozana ngo awa. Pona nini boko kanga bango te, bango pe ba kende kokuna na bango kutu ya ko kanga bango ba kende okota tana musala osoda. Bozui ba jeune wana, botalisi bango, bokena bango na formation. Ba formation ba ya armée, il y a 2 mois, 3 mois te. Ba kei pena sali 2 ans na formation armée, une année na formation armée pour être
bazala na morale ezala bango na cerveau mabe ezosala na armée na biso eza nini bokozwa bato bakei musala formation ya musala soda moto asali 3 mois 6 mois oyo akomi soda bamosusu mpe baoyalata teni ya lukuta asali na ye formation ya malonga te botika kokosa tata mokonzi ya ekolo bosimba mboka oyo parce que soki tosimbani kongo na biso kokende liboso totika kosala makambo oyo le président de république ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali na posa ete armée ekende liboso azali na posa ete soda azala soda na mpiko soda oyo ya kemba soda oyo ayebi discipline militaire ezali eloko nini parce que tolingi lisusu buzoba te na république démocratique du Congo. Bongo na koshite na page rose moko oyo ezali mokolo mwa lelo ba Gaulois oto biso nyonso ba Gaulois na terme na biso awa na Congo tobengaka ba Gaulois batoyo basutenaka Hervé Ferregola oyo na babengi na kombo ya Hervé Bataringue Gola, alias Ferregola, Jésus des Nuances, Paul Zouria, Bakombo et Belé. Joyeux anniversaire à toi, celui qu'on appelle Ferregola, Jésus des Nuances, Hervé Bataringue Gola. Vraiment que Dieu te garde, que Dieu te protège. Tous les fans de ton groupe, les Gaulois et Gauloises, m'ont appelé partout dans le monde. Ils m'ont appelé Paris, à Belgique, il y a Bamboka et Belé Bakolanangaï, Nanzela, il y a Nouvelle Tendance Télévision, Pébaye Bakotalanga Nanzela et Molière, Gaulois, Balobi, émission Naote, sans que au présenté, vœu, il y a Malamou, sans que au présenté, joyeux anniversaire, dans le Padre Jésus des Nuances, Balobi, l'homme qui a la voix qui ressuscite le mort mental. Mon bateau bakoufa na cerveau, voya Ferregola et zongi saka cerveau, nenge balobina yevna loba. Vraiment, coup de chapeau, que Dieu te bénisse, longue vie à toi, que Dieu bénisse ta famille, vraiment, kimia ezalanayo, mbotama elamu, mokolo yo, ezala mokolo yesengo ponayo, Ferregola, Jésus des Nuances. Bongo tozongia wana plateau vraiment bino ba iboko tala biso bisika nyonso bozali na bo sanité ba technicien nyonso oyo ba accompagner ngai na musala eye lokola ndeko Jordan ndeko Gédéon ndeko tozala na makasi congolais to lingana tozala malamu na bosana kate lutu la trading compagnie mwana mboka Gilles Olango na musala makasi ozali kosala vraiment société na yo ezali société oyo ndimami partout na République démocratique du Congo wana tozali kosenga vraiment na ba gouverneur bo soutenaka bana mboka o bazali kosala misala na ba province na bino bo pesaka ba marché ya misala ya malamu et pas ya ba congolais oyo bazali tout autour na bino bakosala musala. Merci penza na bino nyonso, merci na bandeko nyonso oyo balingaka émission eye na bosana kate madame Marilou, madame Marilou kuna na Belgique, nzamba yeba na kobatela yo, nzamba yeba na kobatela ba kongomani nyonso, nzamba batela penza bino nyonso yo bozali ba congolais le vrai patriote. Na kosili sa émission ete pona kolobela bino likambo yo na mona kiete na prison ya Makala mikolo utiko le kabauti ko bimsande ko Mike Mukebai ba bimisi ndeko set kikuni na yoki pe madame mwana mwasi na kombo ya Dusicho o bazalaka na situation oyo bakangaka ye presque période moko na ndeko Jacques Ndala sur un dossier oyo toyebi biso nyonso peuple congolais boyebi nyonso makambo elekaka na dossier wana ndeko Jacques Ndala afandi na ye mama oyo abimisi ba révélation oyo esali ke mema ndeko Jacques Ndala na boloko mais to kamwe vraiment lelo yo il semblerait que bango nyonso wana bazali banda ndeko Mike Mukebai oui bauti ko sambisa yawa bakataki 30 mois mais tomoni quand même abimi coup de chapeau na justice tomoni set kikuni asiye wana pe libanda coup de chapeau na justice mais comment ndeko mama de madame oyo Dusucho akobima sans que ndeko Jacques Ndala pe abima ndeko Jacques Ndala azali prisonnier ya nani ndeko Jacques Ndala nani azali ko maintenir ye na prison ndeko Jacques Ndala akotikala na boloko pona likambo nini qui est en train de bloquer, qui est en train de manigancer situation oyo, qui est en train de faire ceci pour que Ndeko Jacques Ndala aille balakotika la na boloko au moment où bato bazala bango na dossier bazali libanda ezali malamote toko senga na Ndeko Constant Mutamba aille meka kotala mpe situation ya Ndeko Jacques Ndala parce que bao babimi bazali ba congolais nyokola bato ebité Ndeko Jacques Ndala azali désormais prisonnier personnel il y a directeur il y a directeur il y a sécurité il y a prison ya Makala o bazali ko benga Des Munongo bato bazali ko komelanga balobi un certain Des Munongo directeur il y a sécurité il y a prison Makala Ndeko Jacques Ndala azali prisonnier na ye to ya nani to luka to yeba ke
qu'est-ce qui se passe pour être ba politicien o ba bimisi ba sali nini po ba bima ba pollution ba bimisi ba tiki ndeko Jacques-Ndala na boloko pona nini quand il y a des problèmes il faut dire pour être mokonza mboka aye ba ete na prison ba ko bimisa bato mosusu et comme il ko la cope ko betama ba mosusu ba ko tikala grâce présidentielle pe yaki azali parmi na masoko botali na mibeko akokisi mais boko tika ye kuna na kati pona nini potika congolais nyonso azala na liberté congolais à vivre malamu congolais ay ba kolandela makambo ya mboka na ye coup chapeau na yebi ete justice e ko sala déjà mboka na biso e ko sala pe ba konza mboka ba kolanda ba kuluka ko yeba pona nini ba mosusu bazili banda batiki ndeko Jacques-Ndala kuna na kati ya boloko bongo ngai Serge Mfwamba na tondi bino botondi ndenge bolanda ka émission partout bozali na monde entier tika ete nzambe ba ko batela bino pe ko sunga bino nzamba batela moto nyonso oya tali émission